te balandi ya masolo ya sika lelo toye kosolola likambo oyo etali mabala ewumela esila elengi. Mabala ewumela esila elengi pona nini toye na likambo ya mabala mokona lelo po ete tomoni ete mabala na biso mingi tango tozali kobala tozali lisusu vraiment na bolingo vraiment te ndenge tozalaka nango na ebandeli yango toyebi ete toya kobeta sete na likambo oyo ndenge nini tokoki kosala ete po mabala na biso oyo ewumela ezalaka toujours ya sika ezala ya kowumela te yango na toyebi ete toya lelo mokona lelo mpona kobeta masolo na biso bandeko balandi ya masolo ya sika ya mboto banda na kopesa bambote na baye nyonso oyo bolandaka masolo ya sika na kopesa mbote na yaya kuyalu bakembisa bandeko tobosana te yaya kuyalu bakembisa azali na www.yayakuyalu.com kuna na kati bokokuta mate ya nyonso oyo yaya kuyalu ateyaka ya bokoko na biso na kopesa mbote na mama Chantal Mambo na kopesa mbote na fils Evala artiste engagé na kopesa mbote lisusu na mami Emesone na kopesa mbote na bakombatami bale oyo na bazalaka na ngai tangu nyonso koko aluozi na Goliath Black Mumbele na kopesa lisusu mbote na bino bayebulandaka masolo ya sika pe ba oyo nyonso bolingaka masolo ya sika ekota na bandaku na bino bambote na bino yango wana tokoye na lisolo na biso ya mokona lelo ndenge na uti koloba mabala ewumela esila elengi tozali kozonga tango tozalaki na Kinshasa. Na Kinshasa tango tozalaki tomonaki ba papa na biso babalanaka toujours na bo jeunesse. Tango papa abali mama atie mama na ndaku okomona mama akomi kobota na tango wana papa misu na ye ekomi kotala libanda papa na biso presque bazalaki na basi misato minei tala bana ebele ba mama pendenge moko akobota bino tango mususu 10 15 mena kati na bino wana bana ya papa mususu pe bazalaki yango na mukona lelo biso lisusu bana oyo ba mama wana baboti tokomi koyaka na même ali tokomi kobala na bomwana pe tokomi kokota bandako ya mabala toujours na bomwana tangu tozali kokota tozali kobota tangu tozali kobota na tangu wana bolingo epa ya mibali na biso ezali kolongwa tangu bolingo ezali kolongwa pe elongwe na kati epa ya mobali na yo mobali akokoma ko sentir négligé mobali akomi isolé mobali amoni ete akomi kozanga eloko moko na kati na ndaku bandaka ka mama okoma kobota na kopesa exemple moko soki tangu toluwaka bandaku soki oluki ndaku omoni ndaku ya koluwe bake kolakisa yo yango tangu bazali kolakisa yo ndaku wana okomona ndaku na beauté ya ndaku okomona ndaku na munene ya ndaku okosepela nango mbala moko kasi tangu yo kondima ndaku wana oye kokota na kati na tangu wana okotia biloko na yo oyo ye na yango na tangu wana espace oyo monaki na ndaku ekolongwa munene ya ndaku ekomona na lisusu te na sima yango 2 ans 3 ans 4 ans okomi komona beauté ya ndaku ezali lisusu te okomi komona neti ndaku ezali lisusu na valeur te yo na mwasi na obokoki kosolola mama ndaku oyo ekoki biso te tala tokomi na bana ebele to changer ndaku mususu ezali lolenge moko na papa na mama bobalani bovandi na kati na ndaku boboti bana na tangu wana papa akokoma kosanti lokola ndaku ya kofutela akomi kosanti kakala ndaku ete abima libanda tangu papa akobima libanda na tango wana nde makambo nyonso ebandi na kati ya couple na bino tango papa abimi libanda na tango wana nde makambo nyonso ebandi na couple na bino po papa ake ko sentir elengi na libanda bolingo ya libanda bandeko ezalaka tango nyonso elengi po ete surtout na ba oyo bazali kobala na bana ya mikie yo koya na kati na ndaku bolingo na yo nyonso ya bo jeunesse ba sentiment so bo jeunesse e bombami na kati na ndako yo ko bima siko na libanda na tango wana okende ku yoka ba sentiment na yo nyonso oyo bungisa na bomwana o récupérer yango bolingo ya libanda ekomisaka bandeko liboma ekokomisa papa liboma papa akokoma lokuta papa akokoma na makambo oyo ebele azalaki na yango te ekobota na kati na ye ekobota na kati na ye ezali ko risquer ete un jour papa akende atika yo mwasi na ye na
na bana. Bolingo ya kala bandeko ndenge na siki koloba ezalaka te. Bolingo ya kala ezalaka te, bolingo nyonso esengeli na biso toyeba kosone yango. Soki tosone bolingo na biso malamu bandeko tokozala na mabana na biso malamu. Tellement que tovandi na kati na bandako. Tellement que to mesani ba caractère na mibali na mwasi. Tellement que to boti bana, tellement que ba stress, tellement que mobali otika ka mwasi ye moko asala misala nyonso na yango papa baposa ya nzoto ezalaka lisusu te. Pe na mbetu bokokoma lokola ya yana leki. Bokokoma lokola ya yana leki, bokolala muto apesi mukongo oyo pe lisusu apesi mokongo na ye. Libala ezali teke bandeko na ngai, libala ezali teke soki oboti na yo mama, soki oboti babali yo lobi no ngai wana na suki wana. Non, nakopesa exemple moko lisusu. Tosombaka ba telefone na magasin. Tango sombi telefone batie yango ezala na ba kamera, ezala na makambo ebele oyo moko okoki kobimisa na kati soki pe otangi livre na yango. Kasi yo congolaise okosomba telefone obi ete na tiaka ka carte na kati po babengaka ngai ube po ngai na bengaka batu osuki wana. Non, na kati na telefone ezala makambo ebele ya ko développer. Okoki ko découvrir makambo ebele na kati ya telefone. Ezali ndenge moko na libala ezaka ka kobota te, libala ezaka ka mariage te, libala okoki ko développer ya mingi na kati ya libala na yo. Yango wana ba mama solo to yaki nango pona na mukona lelo bandeko. Biso ba congolais tolingi ko développer te. Ba congolais tolingi ko développer te soki ba bisa ki biso kaka ke no ndeko mama papa panzaka makolo na ona mbetu mobali aye akoti osuki wana. Non, na kati na ko panza makolo wana mama na ngai okoki ko découvrir mingi oyo ebombani na kati ya bolingo na mobali na yo. Ezali na mingi ya ba congolaise bazali kotinda mibali na bango na kati na mangomba bokende ko sambela po ete na se ya motema na yebi ete na tindi mobali na nzela wana po akende akoma fidèle po atalaka basi na nzela te po alinga mwasi te po atika ngai te me pa mama na ngai tozali komona yango lelo tomoni mingi epa ba pasteur tomoni mingi epa ba frère ekobo tondi bango koleka ekobo bakomi na ngo na ndenge ya liboma balingi komona mwasi te. Alors yango nzela yo tindi papa na mobali na yo akende kokoma fidèle. Non, mobali na yo soki akozala na yo na ndako mama ezali kaka yo moko mutu okoempêcher mobali na yo abima libanda kaka yo moko. Eza na basi mususu soki mobali aye awuti musala alongoli ye veste olambeli ye ndenge tolobaka biso ekolo na biso elambaka bien biso tokangaka mibali na biloko oui tosukolaka mibali makolo eza mabe te yo suki wana. Me na basi mususu oyo bayebi kutu makambo wana nyonso te. Eza na basi mususu oyo bayebi kutu kosukola makolo te. Basi mususu bayebi kutu te ke no ndenge balongolaka mobile veste bayebi yango te. Bafi mususu bazali balauka aye azuli yo pe mobali na yo akei yo mutu sukolaka makolo yo mutu olambelaka mobali kitoko bakimi yo nyonso tu ezo faire partie. Mais il faut kokangama kaka bokangama kaka na moko te, mais il faut ko développer okende mwa musika otala mwa musika. Ezana ba citron mususu ma papa aye mama atelier mai atie citron komi konika papa makolo njoka ne papa uti na deja libanda azo tala yo boya azo mona yo pamba azo chola na se ya motema azo loba ta zo boyo yaka nisi citron de muteko vandisa na ndako poka ko ayoka ki ba yebisa keke no basukola ka mobali makolo na citron yepe ya ko sala nga yango pona kangama mobali azo seka yo to yeba ko développer to suka kaka teke no nga na lamba ka nga na sala ka boye esuki wana. Non, développement toujours na bolingo na biso il faut ezalaka ko sala mwasi na yo bolingo ya libanda bandeko ezalaka pe malamu na sansi nini nazo ba toujours na ba oyo babala ko sala mobali na yo bolingo ya libanda ou bien mwasi na yo bolingo ya libanda ezalaka toujours malamu. Na ko pesa exemple bobota boumela bosala 15-20 ans na mwasi na yo na kati na ndako bobima ata libanda te banda mwasi akota na ndako akoma kaka kokende kotika bana na classe mwasi akoma kaka kokende kozwa bana mwasi akoma kaka kolamba mwasi akoma na ye kaka mwasi ya ndako
tadi tant mususu mobali kaka ye moko mutabimaka mais moi si atikali na ndako kosala makambo nyonso tout non moi ça zali ko craquer moi si be stress zali ko kola moi c'est comme kanda moi c'est comme makambo ebele oyo oza kudu mutu kuto pusa na pembeni na ye te po mutu na ye deja ebeba. Alors pour ma balle na bino eumela ndenge na uti koloba sikoyo te biso nyonso tozali parfait te tozali koloba ete po to bakisa kaka un plus na ba oyo tozangi eza bandeko mususu pe ba oyo bayebi bakoya kobeta sete na likambu oyo kasi biso tozali kaka koloba oyo selon biso toyebi. Mabala oyo eumela esila elengi te ezali kaka yo moko mama papa boye bakoswane ndaku na bino. Ndenge la uti koloba lisusu sikoyo ete bolingo ya libanda ezalaka toujours kitoko ezongisaka bolingo ya bomwana moye botala libanda mwasi na mobali ekozala te. Nakopesa exemple neti chaque vendredi balige bwana bana chaque vendredi bozui mwasi na mobali boluki mutu botiki bana ata na pokwa bino wana bobimi na bino libanda boketa usuna restaurant moko bomeli mwa moko tango bozali kozonga wana na nzela bozali kosimbana na nzoto ezali bolingo na bino mwasi ezali mwasi na yo mobali ezali mwasi na yo esalaka malamu bokozonga na ndaku bokomona ete lumière mususu ya sika na kati na ndaku ekozala bien ba stress ekokita ekobanda kokita malembe ba stress o bozalaka na yango kotika mama te akakanga makaka na ndaku papa zo mwasi na yo bimisaka ye tangu nyonso ezali na place mususu to koyiko kende ba place mususu to koyiko kende ezali ti ba cinéma o memi mwasi na yo na ciné okomi na mwasi na ciné bosengi film moko botaso film érotique na bibia érotique pornographique te bosengi botali yo na mwasi na yo ekosila bozali kozonga na ndaku na bino vraiment bolingo na bino oyo bozomona ete bolingo ekozonga ezali na ba place mususu ya kosala bolingo ba place ezali ebele ndenge na uti koloba bandeko mususu o bayebi plus bakoya kobakisa bakoya kobetela ngo lisusu sete bolingo mususu ezalaka malamu ta mususu na kati na douche mwasi na mobali akoti douche mwasi po koti douche bino mibale bozali kosukola bokosala bolingo ya kitoko bolingo mususu ezalaka tango mususu na se ya malili na baparke bozali kosolola na bino yo na mwasi na mobali tango subana balali na pokwa bolalisi bango mwasi na mobali obeti mwa tour na baparke bozali kosolola na ccc ezali malamu bokanga kaka te na bolingo ya chambre na mbetu pona kati na mbetu wana tellement ke boumeli na ndaku biloko to komi ya kala ebebisaka pe lisusu psychologie ya batu ezali ko bebisa psychologie na bino tellement biso ba congolais to ebi même pas que non bakendaka ta kotalisa ta mutu soki na une fois par mois to yebaka te to vanda kaka bongo déjà to beba na biso to miyebaka te ezali malamu te ba chambre tozali kolalela tango nyonso ba mbetu eumeli to bayango déjà. Na kopesa exemple mususu soki okoti ndaku sika omoni mbetu oyo osomi mbetu sika mbetu wana ndenge pesaka bino sentiment ya kosala bolingo likolo nango ezali sika kokamwa mais mbetu ekomi ya kala ozali susu na tina na yango te tomonaka ba mindele bazali kobwaka biloko chaque jour awa mundele azali kobwaka biloko chaque jour kasi biso okoti na biloko ovanda ndaku 20 ans ozala biloko 20 ans olingi kobwaka te non biloko wana pe susu ejuwaka na psychologie na biso na kati ya bandaku il faut ko dégagaka yango tango moyen ezali ou bien soko kobwaka yango te ndenge uti koloba oke mwana mama cinéma oke mwana mama tango susu na zandu oke mwana mama tango susu na parc oke na mama tango susu bisika ezali ebele ya kotambola na mama bokozonga na ndaku bokomona ete lumière vraiment na ndaku na bino ezongi pe ekozonga nango malembe bokobongisa bolingo na bino po dali na basi oyo na libanda basi bazali na libanda batalaka na bango kaka ba couple balobe tengala kobebisa couple wana ye na couple bino moni féblicité na kati akoti na ye a détruire bino tala boye na bana mama tozali komona ana poto mabale belé kufi pour la négligence olobe tengala bali ekoki mobali soka kokenda kene na ye mais maladi pe ezali papa mama
ba malade ezali ebele soki papa azwi malade na libanda ye kopesa yo okotika bana ozoloba ke no nga na bali na boti okotika bango yango batela libala na yo batela mobali na yo batela ndaku na yo sonaka ndaku na yo négligence te talaka ndaku na yo na yango bandeko masolo oyo toyaki nango vraimen mpona mokolo lelo yango wana kitoko ya mwasi eza kaka te elongi bandeko kitoko ya mwasi ezali se na biso basi mwasi mosusu akozala na elongi mabe kasi ntango ayebi kosala na ye bolingo na ye na se mobali na yo akokima na ye okomona moko kama yo mwasi kitoko oza komituna mobali na ngai masalinga boye akizwela ngai mwasi elongi mabe oza komituna me nzoka nde mwasi wana ayebi kosoigne relation na ye ayebi kosoigne bolingo na ye ayebi kosoigne na ye yo okoma komona yango mabe okomi kokende koluka solution na kati na église non église ozaki deja libala bapesi yo libala c'est bon yo moko yaka na ndaku na yo luka libala na yo solution oui lukela yango solution ela pasteur te mtoko lukolo solution non yo moko lukela libala na yo solution mama ozali na makasi ya koluka nyonso ya kosala nyonso papa pe lokola bolukela mabala na bino ba solution mabala ya portement tozali komona yango mystique te ba misusu oyo babala te bazali bazana bango susu na posa ya kobala te po tomoni mingi yango masolo na yaki nango vraimen na mokona lelo bandeko balandi ya masolo ya sika masolo oyo na ye nango na mokona lelo bandeko bozwa ya malamu bobwaka ya mabe bozwa ya malamu ntango nyonso tozali koya mpona kobakisa 1+ na communauté na biso merci vraiment na ndenge bosili kolanda ngai na ebandeli mpe bosuki na ngai tokomi ntango ya botikala malamu au revoir.